Mama na biso Yolande Étoile, obomoni ezali bongo Mama Étoile. Alors ba news ye makambo sike ye ba news ekoti toyeli bino ba news ya sika. Kaka ndenge toyaka ko partager na bino kaka ndenge vraiment toyaka ko partager na bino. Alors lelo toyeli bino Mama Étoile. Maman moko bien, maman moko o incarnaka vraiment barol na très kitoko. Maman moko penza oyo soki azo jouer soki a côté sur scène, il faut yebake wana Mama Étoile. Alors mbote na bandeko nyonso o balandra Irsil Bwetelo TV, bambote na bino esika bozali. Bonjour, bonsoir, wana edepandara nango kaka na air oyo okolanda émission na biso. Alors na ero okolanda émission na biso yondo koyeba soki okozwa bonjour, soki okozwa bonsoir, wana ezo dépendre na yomoko oyo okolanda émission na biso. Bandeko nanga Mama Étoile boyebi bien aza comédienne ya mboka na biso. Leo na koyebisa bino surprise nini oyo to bombeli bino. Surprise nini oyo to bombeli bino awa epa ya Mama na biso Étoile. Ndeko nanga d'abord soki eza mbala liboso otombe na Irsil Bwetelo TV kando toyebisaka bino soki eza mbala na yo ya liboso otombe na Irsil Bwetelo TV, alors au s'abonner, au commenter, au liker, au partager émission na biso nzamba lola a kopambola yo. Na système moko ya bien a ming tolingaka ba partage na bino, ming tolingaka ba abonnement na bino, yango toyebisaka batu nyonso o bakotaka na Irsil Bwetelo TV. Donc soki okoti na chaîne na biso, au s'abonner, au commenter, au liker ba vidéo na biso, au partager ba vidéo na biso, en tout cas nzambe a kopambola yo. Mama na biso Étoile toyebi biso nyonso aza comédienne oyo ajouaka très bien. Mama Étoile aza comédienne ya lelote, aza vraiment comédienne moko ya kala, abanda musana ya théâtre kala makasi. Abanda musana ye kala, Mama Étoile anunaka te, banda théâtre na ye toyebi nga na yeba Mama Étoile kala. Na yeba Mama Étoile wana aza mwana mukeme, banda na yeba Mama Étoile azala kaka boye, achangeaka te, anunaka te, aza kaka boye na elongi ya ba bebe. Aza kaka boye ndenge bozomona ye. Mama Étoile aza na bana, en tout cas Mama Étoile abota, aza na ba jumeaux na ye, aza na bana ya mibale, aza pe na mwana ya mwasi moko. Donc aza mère de jumeaux. Mama Étoile abota mapasa. Mais ce que otalié azaka toujours sembe ondima te ke mutu moko akolisi bana. Mama Étoile aza na bana moko ya mikolo déjà, donc aza na bana ya bana mikiete. Bana esi bakomi ba grand garçon. Lelo Irsil Bwetelo TV a ko présenter bino Mama Étoile kande bozomona wana zui mwa bière na mwa vin na atil kola mutuka balobi surprise oyo en tout cas ezande likambu opesi mbwa aboyi, donc ezali likambu bandeko nanga na otela bino mwa video moka mukie to komona Mama Étoile ndenga zo sepela na mutuka, to mona Mama Étoile ndenga zo sepela vraiment na mutuka na en tout cas to la vidéo oyo elongo na bino. Eza nango te surprise o basali Mama Étoile o Irsil Bwetelo pona yebike bo tuna ngebele basombeli Mama Étoile mutuka en tout cas eza filme oyo eza bientôt ekoleka bientôt epa ya mama na biso Cardozo mille esprit. Ceux qui n'ont s'abonné te kende ko s'abonner pas Cardozo o ko consommer filme oyo na otika la bino mwa vidéo boyo ka Mama Étoile ye moko ndenge azoloba. Dans le film wana Mama Étoile a joué lokola mutu moko azasko influenceuse. Azo joué lokola ba influenceuse amboka na biso to yebi ba influenceuse balela vidéo lokola mususu. Comme Mama Étoile na film wana a joué lokola influenceuse, siko ba pesi mutuka, ba sombeli mutuka, siko azo sala live na ye en plein donc azo sala live na ye azo expliquer ba fan na ye quoi bongo nde ezali.
En tout cas, Mama Étoile azaka motema malamu, Mama Étoile aboyaka ko jouer te, Mama Étoile a jouer et pas ya mutu nyonso o abengaka ye. Na lobi bien mutu nyonso oyo abengaka ye, Mama Étoile akendaka a jouaka na ye lokola ba comédien nyonso. Nde bozomona Mama Étoile boye azaka na problème na ba comédien te. Isa ba comédien ebele, ba comédien ebele bana ba problème na ba do ba problème ko makasi bango na bango. Mais Mama Étoile bato ba yebi Mama Étoile olobaki Mama Étoile ala na problème na batu te po na bato ba yebi ba o témoigner que Mama Étoile ala ba problème na batu te. Ya Gabi alingaka leta Mama Étoile moi problème na matanga ya mama na biso Miraesa, que son âme repose en paix. Ya Gabi alukaki alatisa ye problème. En tout cas Mama Étoile akoelaki problème moko makasi na matanga ya Miraesa. Il paraît-il oya ayebaki mobali wana Miraesa bimaka na camarade Mama Étoile ayebaki to monaki ezaki vraiment opesi mbwa boy. Ezalaki problème oto monaki penza Mama Étoile alukaki loko mamna ya Gabi alukaki loko la moi problème moko mais malgré batu bayebi Mama Étoile kazakanya na ba problème te batu bayebi Mama Étoile vraiment na ba makambu te bayebi Mama Étoile vraiment aluka ba problème te alors likambango elekaki nango na ndenge esili. Banda na yeba Mama Étoile non na mona te Mama Étoile aleki na TV, non na mona te Mama Étoile aleki na TV bandi ko finga, non na mona te Mama Étoile aleki na TV bandi ko loba ka ndenge ezalaka to yebi ba problème ezanga te ba problème ezalaka nango. En tout cas na ba comédien ba problème ezalaka ba comédien ebele bazaka na ba problème ya CC ba comédien ebele vraiment bazaka na problème mais Mama Étoile banda to yeba ye non to yoka te ke aleka na émission moko boye toyoka o problème grave toyoka o afinga ki non to monate azaka na ye bien akipara na ye penza te azaka na ye pe problématique te. En tout cas incarnaka ba rôle na ye très bien ajouaka très bien alekaka ming na Bellevue TV alekaka pe na ba chaîne mosusu. En tout cas et pas ya Kevin Sydney alekaka et pas ya Dozo Cardozo mille esprit otolinga mingi alekaka pe kuna donc alekaka vraiment na ba chaîne ebele oyo ye asepelaka alekaka. Mama Étoile yeyo aboyaka rôle te ajouaka rôle nyonso preuve ne que rôle bomona o azo jouer donc bomonenga niati déjà pantalon niati chemise aniati pantalon niati chemise aniati lufila po azo jouer awa lokola influenceuse. Donc son a tel bino vidéo wana boko seka boseki bolembi bande koso na bina tela bino moi parti wana boko seka boseki bolembi. Donc na hôtel bino parti wana na système moka bien so ezambala liboso otombe na Irsil Betelo TV na système moko ya kitoko makasi ndeko nanga o s'abonner, o commenter, o liker, o partager et o sa malamu mingi. Donc to s'abonner, to commenter, to liker, to partager vidéo na bandeko mususu, partager vidéo na famille, partager vidéo na bandeko ebele o bazolanda yo et osala malamu mingi. Ce qui vraiment olingaka Mama Étoile ce ko lingaka penza Mama Étoile yaka kotia commentaire comment liloba bien pour na Mama Étoile et si kaza a kosepela na yebisaka bino toujours ba comédien na biso obomona oyo balandaka bino ba comédien otomona ka boyaka na ba commentaire te po boyaka ko finga po ba comédien o batala rabino. Alors bino bato bozaka na bijela ko ya ko finga ezala vraiment kitoko te oye na commentaire o fingi peut-être comédien na kutu nanu bokuta na te nanu kutu amona na yo te yo pe nanu mona na yete mais omona keka na TV alingaka ope mingi alingaka na yo pe mingi kande bomona na TV kande botala ke kande balinga ba fan na bango mona linga ko pe mingi mais ça fait mal komona batu boyaka oyo commenter fingi nyoka comédien et ça vraiment kitoko te bandeko nanga. Donc comment on liloba bien pour na Mama Étoile kande bomona wana anuna kate mwana mwasi o avandaki na Angola aumelaki penza na Angola alingaka kuta bebisa do alingaka kute me abebisaki déjà carrière na ye na Angola. Mama Étoile tanga kendaki Angola babande ko sala ba théâtre na bango pe na Angola mais malheureusement ba théâtre ya Angola etalemaka penza te etalemaka nango penza te et carrière na ye penza ebebaki
carrière na ye bebaki nango na Angola kuna grâce kaka ya maman na biso Belleville Kandi ka ndenge zalaka Belleville Kandi vraiment abengaki maman Étoile pour que aya ko jouer na Kisasa pour que aya penza ko tourner mingi na Belar TV. Alors nde tomonaki maman na biso pe Étoile ayaki babengaki bango na Miraesa mais maman Miraesa boyaki na ye azape sou na bon moitan tout cas que son âme repose en paix. Maman Étoile ayaka na ye ti tomona pe akomi na ye pe ko évoluer bomoni penza changement ndenge zalaki tanga zaki na Angola na ndenge tangu aye na Kisasa en tout cas changement makasi na vie ya maman Étoile. Yango troba mingi bravo pe félicitations na maman na biso Belleville Kandi Belleville TV vraiment Belleville Kandi nzambe abatela yo a protéger yo na motema malamu oyo o zalaka nango. Bande onanga na otela binyo mwa video wana ya mukie to seka elongo to landa maman Étoile elongo ya ona lingara mingi na ba vrai o balandaka Ursule Botello TV ba vrai o balingara Ursule Botello TV balobi toza na opération 25 Titokoma janvier. Bandero na ngai kota na Ursule Botello TV partager émission, partager chaîne nabiso, partager na bandero nyonso. Donc ce ko lingaka Ursule Botello TV bandero ba maman nabiso Linda Bukulu en tout cas partager émission on a bandeko nyonso opération 25K avant Tokoma janvier. Donc tout ça na opération 25K. Alors partagez na bandeko mususu, partagez ma vidéo na biso partout. Nzamba lola akopambola yo. Wananga nazotika bino nazotiela bino maman Étoile to landa ambiance ya tournage et pas ya maman na biso Cardozo mille esprit karandenge e zalaka. Ndeko nanga soke zambala liboso o s'abonner tango s'abonner kubimana nute landa émission Tina Suka. Alors, tant que aussi ça kolanda émission, fina cloche ya notification pour que prochainement atata tieba vidéo na biso omona yango directement. Et puis esuki kaka wana te partager na bandeko na yo, partager na statut na yo, partager na WhatsApp na yo, partager na Facebook, na Messenger, donc na ba Facebook groupe. Partagez ba émission na biso partout et si ka nyonso oyo okozala partagez yango nzambe na biso akopambola yo. Ngai na bino tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongite. Tozokoma déjà ba fête, tozokoma déjà décembre donc ba bonne année na bino nyonso esika bozali. Tolanda maman Étoile. Bisous. Oyo nde batali muto atali te papa Honoré mwaza passeport rouge ya nzete ya Moïse na kati ya lion alobi te oki kotambolaka makolo te parce que yo zali talaka oza influenceuse il faut dans moi iloko moko boye po ebakisa mwa avantage moke nde apesinga cadeau yango nabaki te il faut naleka nango na télévision bomona il faut naleka nango bomona donc voilà nayambi bapele na bino ebele bacommentaire bokota. Bonjour. Jocelyne Zanza. Oyo nde batali muto atali te papa Honoré mwaza passeport rouge ya nzete ya Moïse na kati ya lion alobi te oki kotambolaka makolo te parce que yo zali talaka oza influenceuse il faut dans moi iloko moko boye po ebakisa mwa avantage moke nde apesinga cadeau yango nabaki te il faut naleka nango na télévision bomona il faut naleka nango bomona donc voilà nayambi bapele na bino ebele bacommentaire bokota. Bonjour. Jocelyne Zanza.